Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bandeko balandi magazine KNB Kinshasa na biso, bienvenue na magazine à Bakino Mbele baye baka signification ya wewa te yango bango moko ba expliquer na micro ya KNB. DJ Rissel, Mike Fellow, Boyoma Boyoma, DJ Immeuble, na Cheche, Oluki Magambo Boki Mananinye, DJ Daniel Endo, Isasa Mobimba Babini Ninye, Longindo. Bon, eloko wana ekoki ko gêner biso. Tandis que kaka na biso moko baloba ne bato bayaka pe nango. Parce que ebanda biso ka biso na baloba. Na baloba izalaka certain taka tango to kumba ba moto. Tango moto ko telemisa moto, il fallait aussi lika. Ah, est-ce que na komi moto? C'est bango ba olubi kete. Olia kete to ba de robenga ba moto, bien telema to banga wewa. Wewa c'est-à-dire yo. Bon alors ezaloko la moto. Et ils ont mususu peut-être à cause de la société qui n'est maki n'est en ya wana. Oko benga ye maki yaka. Tandis que mutuani fallait accepter la parce que azali na utilité ya musala wa sala wana ya ye ko gagner. Quel que soit ba fingi, quel que soit ba chola ye, mais ye kaka c'est-à-dire a gagner kaka. Oui, wana yebi signification nango. Bon, na chiluba il a kisi yo. Bon, biso to sokango na contexte ya musala, to sokango normal. Parce que biso mo to bandaki nango. Lera musala moto bandaki wana Kinshasa. To banako benga na bato na nzela. Wewa umuka munjila. Yo longo na nzela. Siko wewa wana ezongela biso moko. Et comment juste une appellation ya ko signifier un monta. Wewa eza chiluba eza signification eza yo. Eza ba bonne manière te bango mo ba na kombo na bango ba wewa yango ba benga bango ba wewa. Hisala nga biete metango bengi yo ya telemise ke eza manière na bango. Na Kinshasa eza une komba wewa te bango mo ba na style ya wewa bango moko. Bango mo waluka ko bongisa ndenge ba kombo na bango ba benga bango. Bisto benga bango ba motard na ba mboka musu ba benga bango ba motard mais bango mo ba na style ya wewa. Yango ba kombo benga ma wewa. Bon, so moto ezo leka na nzela manière na biso ezala ko benga bango ba wewa. Wewa yaka o memangai. Auparavant babiloko wana ezalaki te. Peut-être un taximen azo leka na nzela taxi telema. Pour omema biso. Mais ces derniers temps, tu es comme on a que ba komi ko benga bango ba wewa. Alors ce que bengi wewa zo sepela na ye mais tu es ko apprendre que wewa wana eza manière moko boye yo. Et la kisi yo. Alors pour na bango c'est genaka bango te ke ba benga bango yo mais à la bonne manière yo eza penza terme moko ya malamu te ya ko benga ka bango ba wewa wana ba yo eza penza terme moko abi. Alors conseil ya suka na ko pesa bango normalement pour na bonne manière ko benga bango ba wewa te to benga bango ko tutoyer mutu alors ko tutoyer bango net ba wewa wana eza net yo tutoyer bango eza penza malamu mingi te. Na kapela na yolo ba chargeur ba organiser musala na bango moko ba expliquer yango na micro ya KNB. KNB lelo toza na commune ya Kalamu précisément na parking à Kapela. Toye poto sola na bandeko na biso o basala na parking à Kapela selon organisation na bango puisque batibele bazo déplorer makambo eleka na ba parking kuluna moyibi ba fazer ba shege toyo kana na bandeko na biso ya parking akapela ndenge nini baza organiser na musala na bango chasongi songi entre koseka na elongi cheri bompea obaki sinzongo na tango tumbili boke jour kozala na posa na ngai eta de madilu ba sacrifice nyonso na sala yobwaki yango na mai Ce qui est là, bozomona
organisation Oyo et Salami Awa. En tout cas, organisation Oyo, ils ont dépendre à partir de chauffeur Nanga on a Zarana Bango. Tout solo là qui n'a pas Bango non pour Awa ils à la série tout d'abord. Ils ont un binomo ba chauffeur boz à la honnête. Alors ba mekai koyo kelangai Awa tozali très à l'aise. Kriya ont déclaré te muyi biezate nazana kuluna te na lingaka pe kuluna te. Banda obombeka na désordre na lienge parce que ba konza parking ba s'organiser en contact na la police na commune ayokani que non il faut mutu ka il faut etaka mulongo mutu na mutu amemaka tour na ye tour par tour. Bon ba chauffeur ya incompréhension pe bazali o basala toute la journée te ya biso ya kapela baza vraiment sérieux bato sara selon loi ya parking même beaucoup de même ba information na ba client ya kapela opesa binoka ba information qui na kapela elo ebunga raté message autre opesa ba parking bazalaka serré bazalaka musala selon normalité ya parking mutuna mutu aye ya bombe ya futi mbongo parking bazo exemple comme parking na biso kapela ordre ezala ba parking nyonso ya Kinshasa message obiso to opesa bango ngwana na kitambo magasin ba Fontaine d'eau et baby ba na kitambo baleli. Elle voit tout ce que je pense. Jumelle de la belle à perdre, c'est la merde. L'icône de mon amour. Drapeau rose du village, deux amoureux. De Napoli et Lipemba. Fleur d'amour. L'entrepreneur. Fontaine, normalement, des awana et salaranango. Et tout ça n'a pas de mon gars moukier, ya courant kaka. Et salaranango. Mais na moni mikolo les gars qui a tant ba continuer na sommet awa et ça là qui pendant au moins une semaine. Mais mikolo na moni ça la té bon na peut être volonté ou bien ba chinois na ba bongoya ba bongisa ba ya ka souté na peut être pour na nini. Mais il to senga kaka eza ba nzela moko ba konzi ba lega mingi to sengi bon ya soki za na niveau ya André Kimbuta so pesa na niveau ba konzi mususu ba meka kwa hotel biso mai pour toi déjà décembre. Bah au fait non senga ka na ba ba continue biso batale la biso la Fontaine ça fait la fierté hein il y a place au quoi surtout tout dans le centre ville awa donc il faut ba mona ba meka un peu quoi ranger parce que ça fait la beauté tu vois quand c'est comme ça donc c'est pas beau à voir le cas c'est ba konja chamboka oyo bazaka makasi na obimisa ba idée ya musala pona ba sala ba biloko mo esthétique ya mboka mais suivi nango ezala raté neti mai onde zabui ya na mpanité ya pas normal donc en panne on va que ba bouger comme fusion moké pour ils ont en fonctionnement mais banda bakenda ba ya kata moké tende za ba panne za te mettre comme ta mbula so beti ma ekoti mbula so beti ma ekoti ti eko déborder pour ça solo awa de sera ba to sani bakima moké te me la kisitel mais pour ta ba mona eza ma laisse na sebu bango simba ta moké te tout autrement le bâti c'est to bongisa ba ida l'état pété les deux moko asamba ka mona nda banda kango ne pas ce que c'est là tant que banda c'est que ça esthétique. Mais ce qu'on est bébé ma casse et comme il peut qui propreté en plus non c'est comment il est maintenant bima bando c'est la propre ça esthétique na mboka na quand ça photo na publié na face batu nanga a oza na pays ne ça nga bien mais cette façon na kangisi awa na dimité ba tu nanga po et qui na ngo bien mais esthétique wa ndezate c'est seulement ça d'abord donc sonde ba ça qu'on est bandé bilomo bolandi ndenge bakino bango mo ba expliquer na micro ya KNB Fontaine d'eau na bango eza nango na pana malonga te sengi kaka ba ya ko simba ka muke po esala parce que ezo ça la fierté ya commune na bango donc to senka na bakonzi ba ya ko trouver les bango solution tela ka ba fête yango déjà et comme pembeni Kinshasa et l'équipe partout. Blanche Kifuki, autrement dit Beckham de création à Pessibiso, différence entre modéliste et pessimiste. fait styliste aza obligé de être modéliste. Styliste aza monto à créer un style. Il existe plusieurs sortes de stylistes. Styliste couturière, styliste visagiste, styliste designer. Tu vois.
designer aza moto azo créer ba design, azo créer ba modèle, mais azo obligé à la couturière. Tu vois? Donc styliste et modéliste aza moto azo créer ba style en même temps pe azo tongango, tu vois? C'est ce qui fait différence wana ya styliste na modéliste. Mais au fait styliste azaka modéliste, azaka motongité, styliste azana ba domaine ebelé. Dans créer ba style na ba domaine ebelé. Modéliste azo créer ba modèle, hein, puis azo tongango, tu vois? A créer modèle naé, a tongi, a lati, puis a lati si bateau. C'est ça qu'on appelle styliste et modéliste. Et on a toujours bachaka styliste et modéliste, styliste couturière, styliste visagiste, styliste designer kakabon. Justement, donc styliste couturière, modéliste bazaka ndenge moko. Styliste azo créer style naé, a tongi. Sauf styliste designer, il y a zaka créer ba style, mais n'est pas obligé à la couturier ou couturière. Mais styliste et modéliste couturière a créé style et puis a tongi ango. Qui est la cible? Pour qui coule le miel? Notre révolution verte est-elle possible? Qui est-ce qui mine les mines? Quel est le code de déverrouillage? Que veulent les femmes? Où va l'argent? Qui veut tuer la poule aux œufs d'or? Qui contrôle qui? Qu'est-ce qui doit changer? RDC Horizon 2020. Toutes ces questions trouvent leur réponse grâce à Optimum. Économie, politique, actualité, culture. Cela fait 5 ans que nous avons débuté la conversation et elle est loin de s'arrêter. Optimum Magazine, maîtriser l'information pour façonner l'avenir. KNB esaleli bino enquête lelo ya koyeba soki mwasi aza na droit ya koyeba mot de passe ya téléphone ya mobali na ye. Kinshasa l'équipe partout le micro à KNB et tamboli pour na koyeba ce qui est important na mwasi to mobali koyeba mot de passe ya téléphone ya partenaire na ye. Bolanda. Nayebaka kosilika na yo na miso kasi longola kanda. Ah bon, et cause à l'important non ceux qui ont marié. Parce que à coopérer sanga mot de passe tout comme on appelle coopérer mot de passe nanga na signe confiance. Et mais biso basi to l'exara moi maël est a fait. Il y a coopérer sanga signe confiance mais ngana ko matam su ko déborder ko luka na sala ba maël nanga moko bodon na cadre ya vérification quoi. Selon iso moi sinanga za na mot de passe à téléphone nanga fonga pena za na OAI. So ya éprouver nga ke na ko sa mot de passe na été. C'est que yepé il faut pas contrôler le téléphone ngai. Mot de passe na so ya songa na ngo fonga pena za na OAI. Mot de passe na ngo na tefo moi sinanga ibango. O e parti il faut nga na iba. So ya éprouver nga c'est que yepé en attend contrôler ngai té. Confiance ya té. Moi si nous makufa bona moi si na pesa moi si confiance makasi ne. Nous makufa bona moi si so na pesa moi si confiance makasi. Eko mabe. To linga na so na senti que moi ça linga nga pe na linga. Parce que mobile ko bien fait téléphone moi si pas ko bien fait téléphone mobile. Donc confiance n'est fidèle, c'est important. Moi sinon mobile baza na ba mot de passe na ba. Parce que za mi ba le belé balinga boss na ba simba ba téléphone ti. Et après na ba se belé balinga pe mbele ba ba téléphone ti. Donc M sous na téléphone et za makamo za caché. Na ba relation na ye M sous ba ma relation pe ma bezali. Yango za akoki ko se méfier mobile na mon asimba téléphone. Na Kinshasa ba famille ebele ba respectaka ba normes hygiéniques ya ba objet de toilette te yango intéressé qui rédaction KNB. Epa ya pepe na kimonongo yo zalite na tuni bibiana moto yebindela na yo epa ya sonzo vero amoni Kantine basala mpona mutu moko linyuka basala mpona mutu moko yo kendo sangisa linyuka moko batumi bale to batumi satu na sens nini mais moi si etanga mfoza na po ya yo moko kantine ya yo moko linyuka peza ya yo moko pona mwasi esenyuka wana na yina liboso ko linyuka moto sala ngo 2 personnes nga linyuka moko na sala ngo ngai moko
nasala bana nanga pe baza na cantine na bango pe naza na cantine nanga mobali nanga pe azaka na cantine na ye cantine moye to 500 bato mibale eza te po befection ekomi ebele toomona tinga esu eme nanga ezalaka mpo na ngai na mobali na ngai bana nanga pe ya baza ya bango eza propre te mpo na nini befection mpe ezoya entre na banzoto mosusu azotoka soki yo mpo opangosi nango epesa bien te mpo na ngai mwana mwasi eya mabe mwana mwasi akosalela kantine wana bato ebele te akosalela somo wana bato ebele te balinuka banini mpo na hygiène mwana mwasi aza moto azala bainfection rapide donc eya mabe fo kokabola mutu na oyo ya ye. Festival Talomoké du 22 décembre au 2 janvier 2016, exposition Mounen et Kosalama na Maïcha Park, bozo aba détail na élément. Bonanaya Elengi Nabasolde avec le festival Talomoké. Ne soyez pas pressés d'aller acheter ailleurs beaucoup plus cher. Le festival Talomoké vous donne rendez-vous du 22 décembre jusqu'au 2 janvier 2016. Venez profiter de meilleurs soldes de fin d'année à l'industrie culturelle Maïcha en face de l'hôtel du gouvernement. Nous vous invitons à exposer vos produits vestimentaires, agroalimentaires, téléphones, consommables informatiques, meubles et autres. La boutique Balobi, Nyoso et Kende. Yo, soit tout. L'entrée est gratuite pour tout le monde. Pour exposer, c'est tout très facile. Présentez-vous à l'industrie culturelle Maïcha. Appelez au 085 42 36 561 081 48 26 714. Festival Talomoké, Nyoso et Kende. Yo, soit tout. KNB a salé libino restitution, il y a séjour, il y a deux clubs na Congo Brazza en cadre, il y a préparatif, il y a l'INA Foot na Ligue des champions africains. Je donne l'équipe qui va démarrer donc. Nelson dans les buts. À droite, Bafol, la charnière centrale. Bopunga, Makwekwe. À gauche, Ngonda. Au milieu de terrain, Machapa, Traoré et Loussadis. Devant, Mkoko, Mundele, Louvumbu. Olanda condensé ya ba image ya séjour ya 20 club na Congo Brazza biso na KNB to souhaiter bango kaka bonne chance na phase de retour ya l'INA Foot et uti go banda pe na Ligue des champions 2016 kin et l'équipe partout. KNB pesi bino opportunité ya kotinda ba photo na bino en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB ya boy. Bozu ya biso na KNB te. Photo! To seka moke? Buka kingo!
Écoute idée, écoute idée, écoute idée, écoute Sam Ngombe, écoute idée, maman m'a passé à Izebola, écoute idée, Bukafiko, écoute idée, écoute idée, écoute idée, écoute Sam Ngombe, écoute idée, maman m'a passé à Izebola, écoute idée, Vital Kamere. Ego d'idée, ego d'idée, ego d'idée, ego d'idée, ego d'idée, ego Sam Ngombe, ego d'idée, maman m'a passé à Izebola, ego d'idée, Vital Kamere, ego d'idée, ego d'idée, envoie selfie, ego d'idée, ego d'idée. C'est le maire qui donne écoute d'idée, écoute d'idée, écoute d'idée, écoute Sam Ngombe, écoute d'idée, maman m'a passé à Izebola, écoute d'idée, Vital Kamere. Artiste Bébé Rico a bêti masolo ya carrière musicale nae. Ngai moko na mipesi kombo Bébé Rico te bantunde bapesi ngai kombo Bébé Rico po bamoni makambo Bébé Rico zo sala makambo minene ko bina danger donc nzela ya mayo boy ko sokola okomeka komela bon ngai Bébé Rico na bandi koyemba na 2004 na Mbushumai 2004 na Mbushumai bon tala kaka toboyo moko oyebi banini boko bunda ndi lelo naza na Kinshasa na micrope na ngai komo na ye na Kasai wetu folk bon en attendant ndenga toza boye bo déjà naza déjà na studio bantu bazela kaka mayebo asika mamuchena mulale mamwanye eberi kuchena mulala bakwimbe we umwana wetu walumpungu muyembi nkunwe kunkwa benda kakwena bukwetu kimema Bébé Rico wako bakwanga sinju wako bakwanga kwa mwelwa yombo krisela wetu lumpungwe mkwalonje wa mulugangu lwakasonga wachibamba mwakabuye chimbele muchwabijo wabikolo kunu kwa benda kakwena bukwetu bantu bayaya mabaka china yintoka dalambo abakenda matonga bwendenda. DiCaprio, artiste comédien à Lobeli Masolo ya Musala na EP à Lobi pour la nini amona la ressource na TV. Oui, batono shobaïbi DiCaprio, un petit quelqu'un, un petit quelqu'un DiCaprio, artiste comédien. Donc mutu batutu baïbi, batu batala déjà baïbi ba Moscovitch, baïbi ba fashion, baïmo ba blog belé. Oui, normalement, nga DiCaprio na banda pena mingi musala mingi ya nzonzingi. Don nzonzingi nde pena musala na banda nango pena ya mingi ya ebele ya kusala ya ngoni na kin penda mota pena za lagi ebele pena te mingi ya koleka na kin. Donc moni mo banzonzingi ebele et puis à part banzonzi mo ba déplacement mke to za nango ya utara mo banda ko di banda wa sepela na biso ne ba bengsa biso ne ngwisala ke ko kende ko bima mo mingi nde c'est pena que na mona na te mo mingi na kin donc ils ont vraiment pour nango donc ngai pena DiCaprio mtako saute do barole nyonso na salaka mais le sala nga mingi parce que pona le lisaka batu vino asali pona mona passe eloli na sala ngai eloli na sala zambe la vie ngai natambusaka aveugle sikona utanga klasi mukoloni nakozwa mukoloni nakoma lukula bato minene mukoloni na utanga mukoloni ngai
frère moi pendant kota kaso na zongi DiCaprio la merveille un petit quelqu'un na expliquer ce ko batantino o ba lava ba vrai tantine ba chérie ya solo ba to baza so ko moni bango sentir na ke mafuta aussi pendant mon Christelle otali misu na bien taillé lokola songi ya pyramide d'Égypte otali vrai chéro leli otali mele ki ndenge zotanga otali sourire message nanga ezali DiCaprio ezali vraiment naza na groupe ya standard ya José de Londres groupe nanga mo ezali waneza groupe nanga ezali maboka international po biso to sala biloko mingi na site internet da to zana internet za masuna biso mutu mo afungula biso site internet na biso moko mais wana siko to lobela ka mingi pona changu déjà changu vision wana so kotika na www changu vision kuta biloko nyonso ya DiCaprio ya groupe ya DiCaprio yeyo nazali siko nanga nazana kin avato mata po biso to pe pozali donc ava to kende amboka batata to kutana ba José de Londres statue de la liberté mais faut awa pendant 5 mois pour na pesi bino ka 5 mois mo no sala bulo mo ezaki tango na okene makelele tika la po sala biso bien po déjà ma solo to ezali donc to lingo do batema kine legi partout kine legi en. Merci na attention bo accorda ki na magazine na bino Kan B Kinshasa na biso to kutani lobby bozala toujours connecté branché scotché na magazine na bino Kan B Kin et l'équipe partout.